Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Papa, emela barwaye oh mabele hoyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Carrefour des étoiles. Comme vous le savez bien que c'est bien moi votre humble serviteur Junior Moyoa l'homme à latinique de plusieurs couleurs. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de l'actualité qui fait débat sur le net. Vous le savez bien que il y a des vidéos qui circulent à ce qui concerne la danse. On a vu Sandra Lina Baboté, on a vu Nina. Il y a groupe Quartier Latin, ça fait débat aujourd'hui. Dans les soucis de vous informer, nous nous sommes donné de la peine, Toyato Luka, Nina Vangu. Obomonaki na danse, Obomonaki abinaki, aza danseuse na Quartier Latin ya Koffi Olomide et Sandra Lina Pe aza ex-danseuse ya Jubin Piana Souverain Premier ainsi que Koffi Olomide. Nina Vangu sans plus tarder, Toyamba et to panza monte ke na ndenga idéologie na ndenga opanza indusa. Là je dis déjà grand merci à Full et Big Boss, mon papa, Maître John de Switzerland. Monté ma son Altesse Royale, Maman Micha Micha, la femme sage bâtit sa maison. Nina Vangu, salut. Salut Junior. Moi c'est Pembe, moi c'est Mundele. Yo kanika nde baloba. Babi yonde makambuna net. Affaire à vidéo ya danse. Ezanini yebisabiso ezaki na onini. Nga pesa makambo partout. Ponga mo makambo. So na pesi makambo fo panique episalama. Donc na pesi na pesa rara bon. Ponga nde makambo. Bamoni na vidéo wana yo na Sandra Lina ezaki concours de danse ou bien nini? Bon, ezaki concours de danse te, bon mutu mutabina ki c'est le hier. Donc nga na présenté Quartier Latin, yépé a présenté BCBG. Donc, mais bon, yo représenté Quartier Latin, il pas représenté BCBG. Yo mo attend que dans ces Quartier Latin, il attend que dans ces BCBG, bah c'est vraiment yo na ebo na robina. Ne yo mona na leki na makam. La réponse est ça aussi. Quand on a obat monaki, donc obat monaki na on sait que la réponse est ça aussi. Capo qu'il est là ezaki nina, kinina. Selon yo, Koffi na wera na leki. Ah wera sala présent wera son sala marambu na ndenge na Koffi Olomide mo pa o mo konza sala pe na ndenge do mutaleki azate. Ba beta musique bango tout. Sandra Lina, Jubin Piana Loba, nous respectons les gars qui ont vécu. C'est-à-dire que Sandra Baba mbiaka na bino na ndenga idéologie na ndenga indusa. Donc yo zolo bake ya bina na ndenge pa bino ko za tana moi respect wana te ya lo bake ya za mbiaka lekinga. Oh, taba Junior. O ngome manga likolo menga za na se. Sandra Lina mabote aza ya na nga o nga na tala na te. Na lo ba ya te na lo ba musala. Na tala na TV o na sepela ko bina po na tala bango donc ko boya ngoti. So na tala ka bango te nga na ya ko bina te da ba pesa nga posa. Ezalaka nango pete au formel lève pas ya leki ope na makambo. Te yasa abina asala makambo batu baebi. Nga pe na ebi po na tala na TV. Nga pe ni na yaka na makambo po na pesa makambo na solution. Donc nga na obina na kilelo. Kilelo. Bato mo apoto ba habitant batali vidéo yo zobina Sandra Lina pas zobina ba bi Sandra Lina onde moi kilomètre tango yo ye ba bi ba sentir que ujana. Ni na ba ujana. Makambo solution ujana nde ujana. Donc mi yo le bezate bato bango ba mo na vidéo ti. Wa bilo amikie.
c'est pas pour ça mona biloko kafu ya soma base ya face beba mona donc na kata na ramabe. Merci beaucoup Tozane Awa exhibé moi pas dedans, c'est le temps pour moi de faire clin d'œil à celle que j'appelle la servante de l'Éternel. Maman Wivine Vamba Motema ya papa Micho Babina France na Paris et aussi de tous les temps, de tous les jours. La mienne, elle s'appelle Elduige Ngombo, le manager international à Lyon, à Katia France. Moi, c'est à Pembe. Là, je vois Adrisha Motomètre Bébazibéba. Grand merci aussi à mon vieux, de tous les temps, de tous les jours, le pasteur bienvenu de Welcome TV. Nina Vangu. Est-ce que vous avez une démonstration? Vous avez une ou Jeanne Ande ou Jeanne? Vous avez une téléphone. J'espère que Nina Vangu Yohana Bomoni a panza monteke. Just Wonderful, amis internautes, Just Wonderful, c'est tellement merveilleux, c'était la Nina Vangu. J'espère que Tolobaka télévision, Zanango radio, Tebiso Toana système, Buka Mona, Buka Kwikila, c'est-à-dire ma Kamwezande pa Oujana Nina Vangu, Balobi Sandra Lena. Nous remercions la personne à son époque. Balobi son époque nous l'équipe là bas petit de Makambu. Donc Sandra Lina, clin d'œil à toi, clin d'œil aussi à mon ami personnel Balobi le futur Djogo de mon pays, Aristote Saïdi, l'international. Merci aussi à mon ami Chancel Bemba Balobi a signé contrat à Porto. Donc nous sommes derrière toi Chancel Bemba. Merci aussi à Papi Kader Mahamba. Bon séjour à toi à Kinshasa. Et là je souhaite heureuse mariage à toi Ariachou, Babi Ariachou Tomate Motema. Il y a papa Mike Lema, super papa et super maman. Vous êtes dans les bons toujours. Nina Vangu. Oignon c'est sa formation à quartier latin ou bien au Outanango na Baraïset. Bon, na Outanango na Baraïset. Na Outanango na Baraïset quoi donc on na Raïset, hein? Baraïset ba soda. Quartier latin baksa ta makambu te pana. Te quartier latin baksa makambu makasi po pour ce quartier latin te mêlé to te mi até. Dans latino et pont. Donc pont dans latino de makambu donc il y a un petit sala po moi avion. Nata ngoli côté mne tozala ba miketi avion pesa wa pambote siko zo sala ngote rangi alo mo wa gwada do bongisa pena koli quoi 0 heure mo fleuri do lobby to kenda do to mata to kenda quoi do ni na vanga kenda zanga ka Amérique na Europe mais ba bi malgré bo kenda mais stabilité zate moi car ndeka baloba ki zak la lobaka inzo ngolo mutuka ngolo bilele ngolo bilele ça va. Mais Inzo na mutuka rien. Bon mutuka ma na habité pour na mutuka ezara na précédé pour mbongo na ngeza na rosomba leo bindi na ligne. Malamu eza na sala musa na zo quelque chose onga na bomba ça bien. Mais Fabrica za pesa pe merveille ya mado pesa mutuka. Oh apesa mutuka pour sepe la ya ba sentiment ba onde ba sele senga ba pesa mutuka. Et apesa ga loro la danseuse na. Apesa ke mutuka ma pesa mbongo te do zo mutuka balala na kacha mutuka.
Mais à foutre à bilamba. Je peux quadra, talara quadra les grands mots pas son ambeli mon vieux que je salue à passant. Au repos nina vangu zwata amer o tambola nango o ebisi pe mususu zwata o tambola. Et ça pe makambuti. Via sala makambo les gars mituka. Vieux otangi wa sala makambo les gars mituka. Mais ça bien tina bastema nina boye o matara ba ketch. O matara wewa. So kutolingo somba o finana na $500 yo mo bando bongisa. O somba wa. O somba ka ba sala ba side beba na ba ba bombe en place mo ba beti chango ba toli wana ka 3 mois après ba tambola nango. Yo so mona mutuka na. Yo lingo continuer na vie o matara wewa. Mona mutuka na sachet. O ba ya na ba car ba kati sachet to monite. Qu'on se le dise, bazu vie ya Nina Vangu, na vie ya merveille ya Mado. Moi te que mode de vie ya merveille ya Mado eza moi likolo. Ndeti na nina santé. Santé yo leki mais stemai na confort moi car moi Palestine. Et mambo et bisanga na ebité so dans le bani bon quartier te biso to ba studio te quoi to vanda pena faut à l'aise faut vanda pena qui place à makolo place à mabo exacte que na nzoto na bilamba na yobo sangani d'entrée coucher mais sang elobama ke bino na quartier la tezara na système bino tout na kata mon fleuri dans na système internat bon on est maram na kutaka to na zara na palais na zara no dans cette air no tanga papa na pena bisambo na salaire yo poyeka okobika na internat tanga na kuti bat babina na gauche ngape na kotiti mais kotika internat na vandi pona linga musala na tala ki intérêt nanga mais vient na biso quadre asola mambele kimbongo po kabila batu misu ba benga ba leader lo mituka ndeti bato ba kabila batu mituka ba ndeti nan bino boloba ka ba rumeur ndeti nani yo mona mutu oyo mali mutu akabi mutuka soit disant pas batu na o utotanga ba kabila mutuka akabela wapi yo mona yo mona et le rouge etambola partout na peut-être ba changer en couleur et là mutu loba mara bien que na fabo ya na makambu na ya fulipe via kitaki to posa na raté au moins mutu ko kende na o to boite azaki sika zalaki azaki kuna ndo sala ba succès ya patron na ex patron na mais siko pona pesa na vitesse na ngole za quadra to boya te Nina Vangu pesa makambu oh na ebisoti Nina Vangu vitesse za quadra. Non, qu'on se le dise, Toko Sate, merveille ya Mado batie na scène, Nina Vangu batie na scène, na makamu na robina, na leki. Te benga na yebi ke ba leader na ba leader na bango, ba chanteur, ba sala ba vocal na quartier là te. Mais cela ne veut pas dire que yo leki merveille leki na robina. Studio ngamo na kuta est-ce que bike ngana kuta yo est-ce que bike ngana kuta yo okutanga na tuna na bila danse di moment ezani ozaka nzoto lokolo eninga la menzoto eninga la te te na ebite wana za ngana ebite yo sepela la ngote te moni ngasko ni za ba nzoto na ngabo dans la pesa nzoto na ngamibeko so bi loboko kane na abo so bi oketo tosa ngabi na rati merveille jumsuto sene miso bi abisingani abia pesi bino devoir Bobine les danses wana lokolo eninga na menzoto ebusete est-ce que kokoka bon lokolo ebina nzoto eninga sopende ndolo biana do ena eza danse batu banani bino bozalaka bango basalaka bino ya batu banani danse batu do wana banani ya batu do bango banani ya batu ngana ebina bilo na ba banani ndeni akone pas connaît pas. Merci beaucoup, nous sommes toujours là avec Nina Vangu. Likolo. Bon, moi, niveau la même world. Donc, abonnez-vous massivement sur www.congoswisstv.com. Oh, ya Maître John, le full le big boss balobi. Les savoirs ne mentent pas. Est-ce que vous bango? Na yebi nanga me makambo ebisanga yango tenga na yebi o ngana yebi pena ke so mutu no sabalobi utaba bengana ngana pale na za de ngoma koli le kingi o so yesko kutiba nyina obi na ngope bien mabeko po ye mo ale kalembe na bina te po na makambo nanga tellement bino internet le ki trop bolinka babiloko aboye internet so tie boye mbamo donc ngana yebi nanga makambo na biso yebi na mamba batute Naba orchestre nyonso eza à Kinshasa ba danser orchestre ni oyo apprécier ba sala musala bien. Bango tu ba sala musala bien. Orchestre nyonso Congo ba sala musala bien na sepelara. Po ba bina na danse selon orchestre na bango nde ba spécial ba chorégraphie. Fabrigas abimisi, Robino Mundibo abimisi, Kabosa abimisi, na ba danse na bango. Lokolo, Loboko, na o msuba obenga bukambetu. Danse nini oyo sepela lango ba danseuse ba obina bien.
Bon, badance sinon son c'est plein. Pourquoi ça te ponga la? Jouer les ballons. On nous a la télé, tu es athée. On est zambri na terrasse, au moins tu es tout abani. Jouer les ballons. Et là, c'est mystique. On dit que yo a fitole. On a fan à jouer les ballons. On a jouer les ballons. Merci beaucoup Nina Vangu. Actualité ça que ADT ya Kimpoui, administrateur technique ya Wenge Musique à Maison Mère. Il a tiré sa révérence. Olobanini par rapport moi et Papa na Maison Mère et aussi notre concert Olga Ngiana qui n'a souhaité ba condoléances na famille et aussi le gouverneur à Congo central, ex-gouverneur à Congo central Jacques Mba. Donc toza na 3 bibime 4 na garde corps ya Papa Wemba o atikaki pe biso. Que dis-tu par rapport ya ba dei nyonso ya batu ba ebano bakenda sango ya mboka na biso? Ils a passé dans mon thème, passe vraiment ma casse dans souci. Na pesi ba condoléances tanga na ba orchestre nyonso ba zu problème. Yo ba bazana ma kobiso sotoza na bino longo donc ni nava ngo lela na bino to lela DT Maison Mère donc souci oye kuna et pas Papa Wemba souci donc gouverneur ba tout donc c'est Olga donc qui n'a habité souci toza ba de cœur donc to lela na bino longo wana souci. Est-ce que question à curiosité Nina Vangu, elle est mariée? Non. Fiancée? Oh, maman, nata. Fiancée? Fiancée? Maman, nata, oyoyo. Nina Vangu, fiancée, oui ou non? Nina Vangu, célibataire. Fiancée pété? Et l'autre. Nina Vangu, aza moi, copain, mo ba vivre. Tenga azano esclave à boulot, non? Nina Vangu, azana moana? Bon, oui, Nina Vangu, un bébé unique à Zanga Mukou, à Talokolo. Attends, ça ne tu maman, stop. Donc, vous venez à gagner. Aguada. Voilà, bilobo sala en internat. Parce qu'on a bêté le roi, maman a comme maman, une colonisation respiration au binet. Pour sauver à gagner. Aguada. Tout le monde. Aguada. Merci beaucoup Nina Vangu, mot de la fin, on a quelques dédicaces parce que nous sommes arrivés à la fin. Bambo Tebele la jumelle célèbre Darlina Mokore na palais Sikazo Landangai donc Betty Boroti na Luanda Moïse Vambili Bambo Tebele Sikaza donc maman directrice na biso Raissa Vambili qui toko babi yonde solution ta makam na ya razo solution pa na yo Bambo Tebele na DG na biso pasteur bienvenue mes salaires respect papa ta welcome to welcome TV ta mabonde inde sanga ngebu babi okomi pe journaliste to zelo na appelco webi appelco za structure moto tient en place association de presse en ligne. Donc, les journalistes, ils sont en émission sur YouTube, sur Internet. Structure, ils ont une invitation, tous comme un seul homme pour te promouvoir. Pour redorer encore le blason de notre beau métier. Donc, les Alabino sont invités, Darlina Monkore, Julia, Flore, Mania, donc Karine Mokonzi, Olangi Gloria, Mike Lokamba, donc Bissonio sont les photos à la Bomoko. Et yo kane simba makasi taka mambo ebisanga o ser na bible automatique systématique na Belgique a bien. Donc j'étais pas vu Sandro Bois qui était pas les cas qui on a face B. Au moins na face à ce qu'on a na face B donc Sandro les cas qui on a bien yango Bois qui était. So les kinga malamu. Donc ya lokumweza ya yo ya lokumweza. Otikelo obine la biso kalembelembe tout ça non des annonces. Merci beaucoup amis internautes comme on dit ça commence bien. Et ça finit bien, c'était là votre humble serviteur Junior Moyoabou, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs. Je dis grand merci à mon papa, les foules et Big Boss, l'homme à double brassard, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Mama Micha Micha, comme la Bible dit, lorsque vous voyez un homme fort derrière lui, il y a une dame forte, elle s'appelle Mama Micha Micha, la maman de Kenzo. Là, je vois aussi Naomi Tchela. Merci beaucoup, na espace pâtisserie Stéphane, kuna na ville en face à Estoril. Donc, Boya Koulia Kapanda, qui est ba séjour na Kinshasa. Grand merci à mon réalisateur, l'homme doux. Un grand homme dans un petit corps. Le fils de Maman Patience, Golo Mayala.
balobi mobala zanga mwasi malukaka fiancé moko bien pour ça makambo. Et grand merci aussi à Garnet et Mukenga. Grand merci à Garnet et Mukenga. Grand merci aussi à notre superviseur Papi Le Congo. Là je vois Kouloutou Magela, je vois encore qui Adrisha Motomètre, couple Commanda Bouchiri Motema ya Maman Monique. Balobi le 11 août anniversaire ya moi Anabiso notre fille Bouchiri. Donc bozala coaché cimenté. Là j'appelle Naomi Chela. Ayambi biso na espace na o alobaka un mot par rapport ya ba visiteur au ba ekotale. Naomi, si tu es là déjà tu peux avancer. Naomi Poussana. Salut Naomi. Salut à tout le monde. Boni. Bien papa. Naomi, est-ce que tu sais que tu as préparé une mission na yoto yé baba importance ba menini ni salamaka. Et ça nga Barbara Ford dans nos. Olobani pona bana poto bana ba séjour na Kinshasa. Bana poto babi awana Stéphane Soroye ozano décité. Pour fumbo moko elamba maka na pondu. Ah bolelango ya trop. Et Kim Sabamibala Batomabala, t'es vraiment baya au Kota Libala, vraiment tout ça. Kota Libala, t'es bon, c'est pelande la blonde, elle saute là, ma pose à tokos. Naomi, moi, mo, na ba oya yo ba na poto. Ba oya nga ba na poto na pesi ba ba bisou trop na lela bango fort ba kombo ba leki tellement belé moyo tanga bango ezate donc ba mo ba mi ebi place baza na lela bango fort. Merci beaucoup Naomi, tu as l'émission où tu parlais sur l'importance de la femme dans la société. Ouais. Est-ce que moi si oya salaka, azana droit pe, alamba, azana droit pe, abongisambe to mobile nae, ou bien azaka na droit ke akende musala, importance de la société ezanini. Si j'ai un wana pesio, prépare-toi déjà. Le temps pour nous totika nina vangu, abete la biso kalembelembe, c'est parti. Quem não vai passar aqui? Olha o arraso. O dinheiro vai sacar.
Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.